pays na Munich en Allemagne kuna Alvaro Monzale Prince de la Paix na raté tout appel na lelo. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso, abonnez-vous massivement parce que to comme na vitesse moko na 2018 oyo bakolo bageno za monama parce que c'est moi 2 jours mo ou moi silence mais nazana ya kuyalu bakembisa boyebi to solaki na yaya makambo marche. Il y a plutôt la journée le 4 janvier où il y a Koko Nabiso Babimaka et tout. Vraiment, les gens qui m'ont passé, to bunda qui bitumbango mais pourquoi ne pas les lopeto solo lalikamo parce que les gens qui réussite totale. Félicitations déjà na Batunyo Sobayaki, merci Nabino, merci encore na ya Kuyalu parce que vraiment le comme salami ndenge oyo to yokanelaki. Donc au côté biso tout ça on a ya Kuyalu déjà et après ça le côté bonne année hein? Bonne année matondo yenge mbota ya na déjà batou awa que vraiment tout le monde a passé pour na réussite ya journée wana betano batou zaki ndenge nini et puis préparation nango ba losa on ndenge nini pour na ko sangisa batou benene o ba ki jour atondo mingi mbote na bandeko balandi nyonso bolanda biso ya solo vraiment ezalaki likanisi moko ke na sololaki mpona makambo etali le 4 janvier ndenge bamarture na biso babundaka nyonso kaka mpona mpasi nde ezoleka na mboka ozotalaka bandeko mosusu bamboka mosusu ndenge bafetaka bajournée ya bamarture na bango ndenge bakumisaka ndenge basalaka ndenge bamarchaka ndenge batambolaka. Donc on dit que mais bon biso na mboka na biso ya ba histoire te donc ndeye ko sala ke histoire le 4 janvier ezalaka na août nde to sololi solongo ngana Koko Njembo Stemai donc to sololi on a ebisi ngabe Koko tala ba makambo bo alobi no ya il faut vraiment to kanisa mukolo pona ba Koko na biso mais comme eza to zape belé to bima belé po anite to sala ngo lieke to sala ngana kati ya kondia to tila oke na pesi bana konda to tia nyonso ba yenge na ba mbuta pe ba yaya donc pour ni toto sala ngo ba congolais nyonso pamba te eza vraiment likambo e concerné biso nyonso ba congolais donc likaniswa ni bandaki vers ba ezaka na ba août ya 2017 nde tolobi bon il faut to lobela yango to meka ko pesa pe to meka ko kangisa na peuple parce que peuple azate mais éparpillé moto na kwena ye moto na moto ngai moto bongai boye to sala yango likanisone ya ko kangisa biso nyonso pamba te ezali makambo mboka na biso ezo souffrir mboka na biso eza na pasi tozotala simate to kumisa bato na biso te to kanisa bango te donc yango to ya ko sala to banda ko publier na kanisa na yo ba liboso to sala ngona yo papigen OK na osenga pena ba merci mi pe ba mapambo limi na musana no bako pena basunga yo ke liboso merci et mataka ki matani ezo kende allez donc ya mwana omoni ke ba mabongisi nyonso to bongisa maki ko loba ta nyonso ke vomezaki na pasi pe na mawa parce que toyebi ki peuple na biso lingani ka bisiko ba beleli ko bina ko laksa nzoto ba ko lia ko sala boye mais ko kanisa likanisi ki to sanga na biso nyonso pona makambo etali mboka vomezaki ko kanisa wo ba ke est-ce que vraiment ba congolais ba ko bima mais na kanisa réussite nango et monani ba congolais vraiment pour une fois ba bimi pena pona bonne cause donc ba bimaki maton voilà sikoyo elo kango je crois et simbi nde tozolo ba simbi parce que batu bayaki mais dans le vraiment ibisa batu bayaki wana on a c'est bon d'abord mon message moko parce que ezaka pona makambo wana te makambo so ya message moko tant sur ya la musa sous batu pona bazala toujours on attend ceux qui sont les alliés et tout vraiment en tout cas eloko na lobaka na remercier d'abord batu pe surtout batu mi to préparer na bango makambo de ko banda na début kino na jour ya le 4 janvier 2018 donc na remercier batu nyonso o bazaki na kati ya kobunda ko sala po makambo eleka pe ko senga permission que tout ça en esika mo po batu bayeba batu eloko na ni batu ba comprendre pourquoi tout ça qu'on a arc de triomphe ezaki pour na to attirer attention bato bayeba date wana pourquoi bozali awa lelo date ya le 4 makambo nini eleka
donc yango tosaki yango esika moko bo oyo mpena bafrançais barespectaka mingi parce que to biso nyonso bato tokotaki na kasi tomoni déjà koma bazali kobangabanga biso donc baomona lokola neti me bato baisala nini na bisika oyo bango bazwelaka force donc biso yango tobai tokonyata esika no bango bazwelaka force mpo biso mpe tonyata tozwa mpe baforce wana eza wana na kati donc ezalaki mpena parmi baraison oyo tokende osalela yango esika wana donc na remercie bato nyonso bautaki parce que eza na bato bautaki bacanada ya na ngangamo donc bato ebele bautaki partout ba Belgique ba Allemagne bato bautaki musika bayaki mingi kutu bakotaki te babaki na biso keso bato baleki baza plus de 200 bakobloquer système nyonso ya Champs-Élysées mais ya kotombe siko par rapport ya makambo événement utoleka na Congo le 31 décembre na le 4 donc bazo banga do batondisi ba policier au lieu que ba bloquer bato banga pour bloquer donc ba mona lokwa ndeti to ye wana comme revanche par rapport à situation ezoleka le 31 moni bakangaki eza na bato ebele bayaki bakotaki te mais même si bon bato peut to côté to ayika plus de 200 wana mais bato pe baki na libanda baki ebele bakotaki te donc ngai vraiment remerciement na ngeza na moto nyonso mwana Congo nyonso o déplaçaki po ya nesika nezaki malili ezaki bambula mais bato bo déplaçaki mais boye bakaki konyata tonyataki wana effort o moto saki de yozo kanisa po kende déjà toza déjà béni donc tozai béni ya koyeba ozokebina te okefeti te kolia mais ozokende mpona oyebi ke journal lelo eza nini na moto nyonso arekonetaki journée wana ya le 4 oza béni on abaki na moni nyonso ebisika ozali yeba kosaka pamba te tosakaki na kati même ozalaki na parce que ezalaki na ndenge moko bamenance baoloba na ndenge bango balingi bamemela biso mais vraiment kosaka ezalaki ngai ya koyo nasakaki mpona ke bamarture na biso batala biso bamona biso mpe bayokela biso siko bandai ko signer place moi na moni ozo signer bandai ko signer donc ezaki livre d'or ba signaka ba pesa autorisation ya livre d'or il faut bo signer ngo moi 4 lignes moko komi message na yo comme si ba mi continuer parce que si kana ba mi continuer mutu bakenda kuna donc eza mutu liboso a signer na peuple africain donc ngai ya ku ya lubakembisa donc on a signé qui livre na koma ki message nanga ya lokozo koma message ne balobaka okangi na so okangi na likolo otini message na yo parce que ba respecter on faut mona livre ne skezo bimila na ndemo parce que mundela yebi valeur ya ancestral aye bien parce que mbali busona mona be même na marche na mona te ba pesa mutu nazo signer ndemo donc ba pesa ki livre na tout na signé ki yango pe ba inviter na biso nga na koma ki message mais ba inviter nyoso bazaki ona ba onde ba signé ki ngana komaki message après na signé comme combo nanga aller après 4 invités au bazaki na sima pe bon pe bataki ba signature comme si que ba accepter message au ngana komaki donc ça va siko ya kuyalu je crois lelo émission zaki juste en quelque sorte d'être moi ba remerciement pendant préparation est-ce que on dit maki que eloko oyo couper sans plaire ou possible. Bon, communicateur moi tolobaki même si toza na molimo esalaka mais toza pe na physique pe et salaka na biso des fois il muso na sentiment mozo mona que oui et ko marcher bien mais musuni pe zo ba niti ka ezo tsa na ba doute que est-ce que vraiment ekoleka est-ce que vraiment ekosala donc ezaki bon na kati tous les deux et bana ekosala mais komona pe na bato bo esengo na ezaki komona bato onde bayaki donc na ndenge ba cérémonie nyonso esalamaki ya ba moto ya ba nini donc ezali vraiment ke kolakisa pena ke non bato oyo bayebi te ke bango moto bakanga biso do ezali lokwa début ya ouverture ya peuple congolais donc parce que bango moto bazokonza bafricain lelo bafrançais bazokonza biso bango baonyokola biso mais biso siko congolais aniati esika oyo bango bakonzelaka biso donc eza fongola moko ya bafongola na biso eza kaka nde balobaka ke bapesi yo yango bapesi yo mbeli yeba siko yo moko eloko nini osala na mbeli yango ekoki mpe okata yo ekoki mpe kokatelo eloko mpo ozala bien donc eza oniati esika moko tofungoli esika moko sikoyo anu ya koyeba sikoyo ke tozwi force moko bosiko osalela force wana ndenge malamu sikoyo et ce qui n'aura c'est-à-dire mabongisi ce qui n'aura pour les 4 wana to après makambo ezali surtout ça bon souhait na biso ezaki que les 4 oyo koya 2019 que toza so wana souhait na biso ezaki ba les 4 ba 2019 ezalaki to ke sala na Congo ezalaki tozonga na mboka na biso makambo c'est les bien souhait vraiment eza bon to ko ba te ke ba les 4 non so banozala wana non
donc ezaki les 4 oyo koya to banoko ba mémoire ya ba martyr na biso na bamboka na biso parce que ezaka pété oyo ya les 4 oyo bakufaka le 4 janvier 1959 ezaki bato bakufa ebele trop baobondela mboka même si na mokona lelo même si bakufaki le 31 décembre ka o récent bauto kufa awa donc bango nyonso ezaki tokende na mboka nde tokende kosalelaka bango babiloko ya bongo olieke tosala yango na bamboka bapaya oyo ezalaka to rappeler bapaya ki date ya le 4 janvier makambo eleka parce que bango moko to baobenga biso parce que ezalaki babiro moya bakulise tokota ekotaki situnga ye ya koyeli na kota ekotaki donc posa na bango ezalaki baanile posa na bango ezalaki donc ondire bato baesutuka après comment topesi bato autorisation ya makambo oyo mais trop de concentration, se concentrer trop, surtout biso ba membre ya Congo toti la toi vraiment makasi na ba mabondeli na ba yango na ba ko pour ça elo monter donc pour ça que to ki ça la on ba sema ya okanisa ba mémoire ba tuna biso na ba mboka na biso. Voilà, to comme na suka ezaki juste ndana lobby ezaki juste moi remerciement ya kuyelu parce que c'était pas facile on a ko sangisa batu ebele et puis ezalaki mukolo ya ezaki week-end était week-end ezalaki mokolo moko jour ouvrable mais vraiment bato bayaki mpona souci mingi vraiment ya mboka na biso ya kuyalo nazopesa yo maintenant micro remercier bato oyo parce que nabi ke moi bato basungaki yo na démarche wana bazalaki soko remercier bango vraiment natikeli yo micro nga na bimi na ngai batoto. En tout cas, nakomisi bato nyonso to bandai na bango makambo yo donc suna bina banotanga bakombo na boseni bakombo mususu yo sala mabe pour vraiment bozanga kati ya motema na ngai ya kuyalo eza baloba koko baloba musapi moko esukola elongi te soki nazalaki nga moko nakoki kosala eloko moko te donc soki oyo nyonso esalami eza mpona bino nyonso na bamisusu bazalaki na biso présente me na mosika yango wana nakoki oloba bandeko vraiment nga nakomisi bino na oyo nyonso bodeplasaki bowutaki misika boyaki baoyo nyonso botelemaki bisika bozali baopportunité ezalaki te na baoyo mosusu batindela biso bambongo pamba te ezalaki mpe mwa badepense ya kofuta banini bagerbe wana totiaki banini moto mosusu mpe nomona oyebisi ke non eza dépense ya grave te mais andimi quand même à dépenser moi quelque chose abina participer quand même ata na mwa moke vraiment bakulu bakoko na biso babakiselo ebele bato nyonso bolongolaki quelque chose po botia bambongo na bino esali mosala malunga kuna donc esika mpe tosigné topelisi bamoto oyo bato bapelisaka te topelisi bamoto wana eza kokwa topelisi donc o boko pesa moto te mais comment ba cérémonie nyonso esalama a basala yango comment biso kwa na biso bibo kasser ba bilo mosusu donc parce que bayebaki ba puissance nango mais loko elaki journée ya ba ancêtre na biso journée ba martyr na biso bazaki na eloko bakanga te makambo nyonso esalamaki ndenge esalamaka donc force wana toniati ba bisika ba force wana ezalaka biso ba congolais toniati on a kombo ya Congo mobimba donc na kombo ya ba congolais nyonso oza concerné donc ezaki tokene ko niata bisika na peto pelisi ba moto na ba peto signer na ba mikanda na bango to signer na kombo ya ba martyr na biso to sengi makasi na bango to sengi courage pa na bango pe to sengi bolingo na bango elata peuple congolais pamba te loko ezoboma biso to zangi amour tango bolingo ezate entre nous yango na babiloko ebele ya ba nyonso ba osaka na bino ba komo saka na biso na bato ba yemo pa ya comme na mboka no mais obeta yo na omona to makambo eleka na mboka na biso koma lokwa ba théâtre de chez nous pe na ba benga ke na kati ndako ya memo pa ye na kati ndako na ekotala yo mais mo pa yango abeti wa sisa bimi pe ba voisin bazomwande mo pa yazo beto mais ba voisin ba kokota te donc il compliqué ozo ba tezani ba malédiction ba ndeko na ngeza ba malédiction pa mate to bosani ba source donc esika to sala ki ba ndeko ba critiquer bwana bilo na droit bo critiquer na bino po ani bokende ki wana ba martyr na biso bazalaka wana te o bazana baza ba martyr ba français te ezana soda moko akufela esika wana yango na omoni ke batiaki ke non il faut ba banda ko sala ngo donc kwa desi yemta porter ba makambo nyonso ya ba soda inconnu nyonso ba soda africain azaki africain na yebisi bino ke africain azaki ganaye na lobi ka africain azaki boy donc po ani tazala congolais donc to kende ki kuna parce que ezana esika moko moto akufaki wana bato bakufa wana ba inconnu biso congolais zanga place te congolais azali partout on dit maté sika no kekuta congolais mais congolais leka wana donc biso bakoko na biso baleka bisike belé comme pe biso lelo to leka bisike belo bayaka comme ba esclave na ba bisika donc yango to kende kine to bika ke ba ekoni to kene ko reconnaître bango ba ekoni to kene ko reconnaître bango pe ba invalide to kene ko invalider bango donc yango wana bandeko message na ngeze kana remercier ba o nyonso vraiment bozaki na biso ba o nyonso boyaki boutaki misika bakoko na biso ba martyr na biso ba pambola biso to lata bolingo donc ngana otemela kaka eloko ezangi congolais bolingo o to sali pa oyo esika ba olo ba makama malonga congolais kende
esika baoloba makambo ya mboka mpona malonga kende koyoka likambo nini eza wana oyo balobi eloko bosala yango wana bana moke omona nde esika totonga mais boli kokende babisika oyo ezoporte eloko moko tokozonga ozwi eloko moko te yango nde esika ezosalaka bazosaka na biso bozokaka bato bazokufa na Congo mpona boyeba te parce que etouchaka bino te so bandi koyeba bato bakokufa moto elelelo pene omona pene ki ya perdre nani nde esika okomprendre ke mboka na biso eza na pasi donc yango wana bandeko oyo nga na osukisa na ngai nayebikaka bandeko oyo nyonso ayebi alanda ya kuyalo naofungola site moko yanga moko mpe page moko ya monene na Facebook ke bokota so obeti ya kuyalo nde omona makambo ebele naye nazongela pena bamateya nyonso kolakisaka bavaleur ya babiloko na biso bamakasu banini mpona opesa biso makasi yango wana biloko tobungisa yango wana biloko toyeba te biloko nini tosalaka baforce na biso yango wana ekoki kobatela nzoto na yo ekoki koprotege yo na badanger ekoki kosalaka tobela pampama te ne ekoki moto olalaka bo akufi moto olalaka bo o moto osalaka boye o akwei na bisi moto ozongisa boye donc yango wana ebandina na bisiko nga pena mpona nga nayebi ke naotozwa force makasi mpe nalingi force wana esala force wana esala kati na nga moko te nde tobi mosapi moko esukola elongo te esala kati na biso nyonso soko olingi esala kati na yo ekosala mpe kati na yo yango napesi mbote mpe nakumisi Papi Gen na ndenge aye kotianga so micro oyo ke ntango nyonso nalobaka ke Papi Gen atiaka nga micro nafutaka te pamba te aya na bolingo ya bakoko na biso yango naremerciake mingi mpe naremercie bino bozolanda biso mpe napesi babonane bambula ya sika na bato nyonso bokozwa susu temps ya kotala biso ingeta